Botalanga na émission lelo cœur sensible kotala te. Non le bakande non le baboye non balu ça peut me quitter mais quand non le baboye mais la vie cœur sensible vanda vraiment kotala te. Et bien ba fille ba zol ba sala ba buzz ba sama ba songolo pakala mobile na boni tosto yebi. Musubi ba sente ba tezem nteti lelo. Azaka trop sûr que nenga okene bonzi les vert mais tellement nzambe alinga ko confondre bato o ele kana via même les confusion nzamba konfonda kaye Karine nenga zabongo ataka na ko dala muka na tongo ni poudre ni eloko songolo pakala elle est toujours jolie mais même il a bimaka awe sans maquillage en elongni bimelinga donc maman yaki ya beauté ko le bakate ko leki Karine na kitoko vana vanda la pongi na pesa ko conseil ba fille belle ba sala ba bes expliquer que non ba émission au Karine na sala émission ta moko te même ile côté na émission Karine na sala na niveau maye le écoute donc qui abeta ma soeur maye parce que avec l'échec qui a batunion surtout l'échec ngala ko biso boy Karine yende mutu so Karine na yemi nzembo ya bimisto mame mili nenga zawana na nani na grâce langubu bango tu ba batamo na papa ya Karine bango ne balanda Karine da star na bango Karine apesa bango devoir ya kusambali na TV tilo ba kokolongola ngoti bango tu ai na pesi grâce langubu devoir la sanga papa mwana okaka papa ka ya mwana na to moni na TV. Mame mili mobile no kobine babi azumba trésor trésor na wana ozuwana la kisela biso ye to mona ye na Grèce osola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yena ba mon pepa siga yena mama mnaona ndenge na donc total la Victoria TV na nenga ilusa na nenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyo Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss biso tout s'abonner massivement na nenga idéologie ba européen botondana Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilele na nenga ilusa Victoria et certa amen excellente mimicra du monde dédié le frère de Jésus-Christ on a combattu mais jamais abattu imité mais jamais égal on se ressemble avec les autres mais on n'est pas identique style rose à la moko texte par rapport à image na pesi mbote na baba autorité ba mana autorité ba mbote belé mama Kabibi Mwamba ba mbote bébé et belé mama Belgique 2 ba mbote belé mama Belgique 4 ba mbote belé ba mama nyonso ya autorité na pesi no mbote belé na pesi mbote na bana membre na labino fort ils a famille la famille sacrée ils a na libalo to sala biso na bino bana membre na labino fort Mami Solange ba mbote belé Léa Gétrude ba mbote belé par rapport à Mfumu Abilele bambote benazo lelo mabe chou de chou mama choupette chou de chou lelo ko lobezali ngana tonga nga batu boyebi na papa songi na tonga kapoto tonga loto beta lisola Karine Mokonzi la baronne waza autorité morale éternel waza leader ya ba voix féminine tout na kata mambili ya bela bon to chez moi pembe bon ba leka ba niveau mama tchala mwana mais na makambu to bi c'est Karine Mokonzi na Cindy Leker chikicha chan tu biso tuke Karine Mokonzi lelo kala mingi tazo bala préparation à libala Karine salama déjà na kuzu de kala mingi te bazo légaliser union mais tout le monde est bandé on a biso mususu et pese bango moi mtima moi keto ba na moi contre molema na Karine Mokonzi yango nazanga moté na plateau nanga naza bongo na oyo bolingaka obo benga kinga na ba appel de Jubek to nga featuring na yona Jemima Ibele les gros bébés de la presse aloba kitoko assez intelligente aleki ba fille mutaleka na bande de l'école minga koloba ezate Jema Ibele mon invité j'ai dit déjà bonjour Jema Ibele les gros bébés de la presse
Ouais, bonjour de Djubek, frappe encore. Bonjour la fan tu gros bébé de la presse, la giga, la femme du patron, la femme qui dérange. Hein, donc, Bambo Tenabino, Botena boss, JB Kumaluta, le vrai pétrole de Dallas. Et merci na bana membre, ba chinois, ba mon autorité, ya Paul Venture et ma fille là, ado senga depuis la Suisse. Boza vraiment belé, maman Belgique 2, maman Solange pour tout, Boza belé, mamie depuis l'enversement. À Paris, mon grand frère aussi, tu vois, Mikolo époque, il y a Bernice qui faille. Bernice qui faille. Donc, la cousine a Werason, de tout époque, maman Nelly Moucheni, tout le monde qui faille côté Linga, il s'appelle Patrick Katato, un frère, n'a pas essayé de place au Talanga. Voilà. Bernice Sekifaya, merci beaucoup. Le beaucoup laissa kabakata kate, papa encore. Kanisi gros bébé de la presse. Ton grande bateau à boyer par rapport à l'image. J'ai maï belle. Nous avons Karine Mokondi la baronne. Azoba la metomoni. Karine Mokondi. Azana eboula. Karine Mokondi abima ba dondi ba na mo miki apamba. Abima na ba massa so ba centimètre ba na mo miki apamba. Donc Moubalo a dit Karine s'attendre quand la déception parce que Karine a dit qu'elle a Mickey. Et puis elle a dit Karine mon compte na beauté, na maïele, na taille, na marambo presque tout. N'habité par rapport à l'image, j'ose à moi aussi. Oui, vous comparez que oh y'en a oh sur le plan intellectuel na l'équipe. Oh na oh na beauté na l'équipe. Oh na oh n'est pas d'idéologie. N'habité mais quand on repère ça, qu'on a qui ça, monde entier vous expliquer, monde entier différence à Gloria Hollande, on a vu son maman Émilie. Oiseau souffrir na Grèce, na Karine Mokonzi. Est-ce que divergence c'est ça? Différence c'est ça? Voilà, merci beaucoup de Djubek. Batubo Talanga, na émission Lelo, cœur sensible kotalate. Non le bakande non le baboye, non balu ça peut me quitter mais quand non le baboye mais la vie cœur sensible vanda vraiment kotalate. Omoni déjà Karine ndenga zawana bientôt quand na coulisse ndo lobby que non bientôt ba sutuka. Karine obala. Elle a battu sous na vie na bango. À mon que non, après c'est na vie alingi ba senteye tout ça. Mais contrairement à Karine, c'est une star. Ayebana, mais ba vie au ba star ba sala ya sala ngouti. Star musa ko za abimala mission oh na ba jemo ya kobatama. Mais Karine soka zu relation na ye. A bimise na monde entier. So ba beba na relation mo kipe bi que non, Karine a beba na mutu tel. Après, après, c'est ça Karine Mokonzi. Donc, Azate que non, il change. Azana o atiki, avait on atiki. Le lobo tangu tigre a outi na planète Terre, a outi na ce qui na Vénus, ce qui na Mars a kana na mokili. Azaki peka na poto, ayebe Karine azaki na senti, ayebe Karine azaki na dondi. Vous comprenez? Ayebe kende ba finga Karine nyonso to abimaka na ba musiciens za la kandumba za la raboué. Tigre yeba kango. Tango approcher Karine, c'est que bo lingwe touti. Abi non. Là-bas. Vie à Karine là-bas. Moi je la considère ce que le quoi Mokonzi atali ki toto ki ya ko bomba na ya ko bata man. Pour na bomba mobile na ngape kitoko ape choco frappa ape na taille na ape na ande mo mobile. Musupe ko ba ba sente ba tezemi. Ba tezemi. Mais aboti pe. Mais mutatezemi wana ayeba nteti lelo. Nanga kotangela nga mutu atia mama milizemi. Nani? Azate? To arago ba sente mutu moko boye ya mutu nani mutu moko boye ya Fabregas mais que tu reconnaître que non mutu oyo atie nani oyo nini zemi eza mutu tel boye non ça veut dire asa makamoko boye na kuku to monika ka bilembo dans le samo na kuku biano pesa na miso abatu nde bana kamanda esko via boku ya kinduma na kuku biano suko ya zemi na miso abatu. Le quoi n'est pas à cacher ça vite moi non à botter na lisumu akola pe bien tête kana récupérer moi na ngaza Angelou aya souffrir na boka moi oyo em soutango abima boyelonga lito ebimi ya papa moi na lemba zo ebimi ya papa moi na matete munoko ebimi ya mutu boye limité et tellement confusion na longa mwana tikala récupérer mwana nga contrairement na ndenge ba vidéo o batusu ba oloba que maman Mili alobi que aleki Karine na kitoko aleki Karine na nini na soki na taille aleki boye sur le plan intellectuel surtout te wani ya biloba loba muso mto souffrir place mo boye
déjà azalaki déjà ko bamino que on la kebo na que vert dans les kasu na komi na poto na ça émission na ado yuwe na expliquer bato makamni le kan na Afrique Info azalaka trop sûr que nenga que les bonzali les vert mais tellement nzambe alinga ko confondre bato o ele kan la vie même les a confusion nzamba confondaka kaye que yo au fin c'est betia ba pauvre au finga bato belé ba mama ba ninga ba papa ba ninga ba kufa na ça ba belé au finga papa Karine nganja me na confondre za façon na OK oh zombie oh elongni bimelinga ushimoko beba ksami ya mai ya moi chocolat ya moi pembe ya likolo ya pembe lisusu à la pâte qui se crayon on devait se bien matango likolo le quoi chaboté et c'est ce qu'on forme le quoi chaboté moi surtout ngazu ba jusqu'au habiter pour la bo amino bien linete munene na pâte qui se linete munene boy abimi nango wala mama omoni ko za libu mu plat mundo ba ko libu mundo ya plat na otongola trop na vie na libu mundo très na l'hôtel otongola trop attends que moi c'est pas tongola mais il y a débordement tu as débordé hein comme après ma moro tout l'état pompe ma fille belle ba sala ba bes vous comprenez parce que aucun conséquence non mais ça oh yo même il sala pas ba qui y a les qui tongole Karine boni boyko quand la décision c'est l'émission qui ça va bouger asa émission na faire rigoler ça fait rigoler maloba ya kataka faire azaka timide faire aloba te mais Karine akora comme ça faire makamu ya kati faire aloba dans le niveau mais faire rigoler côté micro donc na éviter faire loba faire rigola bisa biloko wa kati ba mbwa kati belukaka e lukela ba problème na vient so quadra courant le ba vérité ape bankite nanga za banke muninga oh ape bankite grand mon papa batuni maman la question ba batuni maman musu oh mais ba nanga ba te ka bala musu ba te mwana ko ba na kamera tate ngaso ko o senga lipa na peso na peso libanga te la peso na lipa ponte miso peso donc ba dérapage oyo faire rigola j'ai de niasa asalaka na confirme de quadra courant yoza pour faire rigola nenga ça la dérapage ça la dérapage te ye a répondre par rapport à makamo ya yo kaka biso to mona ngona ba TV que o mutu moka nwala kasala ka bosala ka boya likamte que non o to mona ngona télévision et ye pa epeka na média pour répondre alors tango ba répondre bongo salis ko nga mo pa wa se sentir que non te peut tu toucher penza bon nanga mutu o na ye pona bimona pesa peka mbongo. Vous comprenez? Mais contrairement à l'euro dans la salle, on a bakanga mutokanga mutakanisa nga apesela nga mbongo. Bakanga même qu'on a bimaga, na bimaga ya ofele. Parce que l'euro a un avantage par rapport à la vidéo. Si on a une vidéo, à tamu son internet, quand on est par contre on est pesanga sous succès et matanga sous makam. Donc on est dans matanga le tremplin. Dans matanga mtu étage mo pour mata pour quelque part. Mais faut tu le bablo mo wala pour mata. Mutu soko da ko servir quoi tremplin na ninga mabeto na ninga malamu. Mais ça tremplin. Donc le but est que nous avons ça pour makambo on pose d'aller le passé na expliquer que non ben mission au Karine na sala na ben mission au même la sala franchement tout à battre et mission ta mon côté même le côté mais la mission Karine na sala na niveau maye le côté donc qui abeta ramasse maye parce que avec les chèques qui a battu surtout les chèques bato benga so Robin Mundibu asika ba chroniqueur ba chroniqueuse mais Robin Mundibu chroniqueuse ali boso on ba ke na ko papolo mbate na plateau daye apa ya Robin sana mtu mo bongo to Robin ko bengela miso ko dribble ko boya na ye we pe ba te na trop manka na miso daye pour comprendre niveau bassesse on doit comprendre comme moi mingi donc obeta masola kitoko te kobeta masola taïté pour na yebi ndeni tayi wana ozwela ngo kobeta masola te ko nolati mabikini na yo lati pourtant la Grèce mame mili azui makambo azui mubali pe azo calamita zo honoré comme nan chéri na bali na yo daddy na bien ka daddy my tout hein daddy eza nos propriétés eza nos communs yo siko lingi ni tangela nga moi sino pe na TV pour nandima o ka que na oza de Jubek ta ça maintenant célibataire mais on a mutu ba pointer déjà des doigts. Vous comprenez? Moi Zahir pas encore créer pas mal de problème. Pesa makambu ma pesa melayo pesa le rose loko sola ba solo ti solo ti solo ponte solo pas corra mi corra cosa pas chira loba El Salvatore de la patria. Un beau gars enveloppé du solo souverain les grands l'idée. Calamité débat de match Jésus avec un pack d'idéologie to solo la to tonga. Ndeko na biso grâce la ngubu grâce mbinzo ya lobage non nyoso ya salaka nde Karine landa yebisa mon nana landa ka muninga nana mekola ka muninga e wana bana clair ke muta mekola muninga za grâce la ngubu
Et comment on peut zoyer grâce la Ngoubou et puis que na maman yo lo mo mais ça peut bien. Grâce la Ngoubou a envié taille, ya Karine. A quelle place ba salle ça va fesse, ba masser fesse a comment mais il faut que Sony tala au moins nde to ka msupu pourquoi nos crayons parce qu'on doit se faire belle le moi bongo mais ndeka ndeba tout mu makasi na miso nzambe o corriger nzambe indirectement ka sala que mabe elle quoi yé donc o corriger nzambe ke ndimpo no sanga makolo ba baguette pour nzambe sala nga plat boye pour ni nzambe sala ngai libele mo le kwa manzombo donc asa ba correction be face na nzambe ngala ngo biso boye Karina tambo na pana ete Karina akena basese no feste Karina akena basese lo mobte yel akena nga likolo pour fona luka pende ni mo manie ndi na yela yo comprendre que man dirait que mame mili ndenga zawana na nani na grâce la Ngoubou bango tout ba Karina pesa bango devoir ya mobali na TV ti lo ba ko longola ngoti bango tout mutu monta ko longolelo kwana ke non toloba ke non pe ala narabiso yene mtatala ka bazala ka bwe mais alaksa ka mobali na TV abondi aka na mobali moko so ba ka na mobali wana yeba ke tant ba ka na ye yeba automatiquement ako changer pas à moi si ana ba mari de nuit te aka moi si pour moi so ba linga so ba mari de nuit atama ko sambela on doit comprendre du cas pas faut tu moi litoyi parce que ngai na pesi grâce la Ngoubou devoir la sanga papa mwana okaka papa ka ya mwana na to moni na TV mame mili mobile no ko bine babi azumbo na ye na Grèce e mabete ya mobile na yo o se mobile no mo nzombo te yaya se mobile no mo nzombo pongo so na bina na bikene kama malibala na bomba jo na motemo lo baka te faute na ngate e ya yango zo lo bate boso na bayi nanga c'est fini c'est fini to comme na souki émission na biso parce que bana mamba za ko lela comment Karine Mokonzi la baronne azumu bala nga bala ye ba fiti ba bimi ba chinois bazo lela vraiment autorité bana colère mabe comment va ba campagne ya boy contre la personne ya Karine Mokonzi la baronne lo bani rolo bana membre ba maman autorité ba chinois na ba chinoise déjà ton total à banzete toza ba fruit oyo ko betsa nga muteme fola mona eza ya côté là ata bato balobaki no engalinga manga mobesu mais mango eza pena mo gugu oliango ofina muno ngaye c'est que oliango malgré tout c'est que oliango soit mwana na bumunda osengo lia manga moyo ya ngai bongo donc babwaka libanga na mbuma oyo etela Karine aza tellement jaune Karine aza mbuma mo betela ozo comprendre yango zo mona ba babe toujours ba fleur soko tunga kutuko be ba finganga nyonso nga koma ko fingama mwana mwasi moko boye soki komone nanya ngo wana soki nzuzi ya nzambe soki nini abandi ko finga na Facebook na bi nzo ko za la star da boto nga finga la Chine pe yeli nga bia yonde tembe te omodi la Chine ba yeli yonde tembe soko nga kutune ya boye mokile finga na ngai donc na ebite bongo Karine de faut ba finga Karine faut pas gens on moni comme si mon père a lati et la vitesse âgée par rapport à vitesse à makam donc quoi d'accord avec de la vitesse bon moni ngo lelo ba photo bimi ozo comprendre ba ndela ba lati dans ce gababa et puis eza griffe oh hier ça lango promotion d'ailleurs que nom na valeur à kofolo mdaso melo mo to ya ngwanzu so lo monete ya ba similaire à cause ça lango ta mo pa et puis avec na journée nini journée ba pese gâteau pour l'anniversaire n'est pas ya Willy Moucheni a te lo mo faux beaucoup ça na ba star la biso boyete ba artiste la biso na blo mo mikelo ka bilamba beaucoup sali batu bo ça lango ta côté voilà merci na moi trop chou de chou maman choupette makambu par rapport à image gros bébé pena faut na confirmer t'as la confirmer il y a Paul le Ventour et ma fouille là papa nous a mandé faire pembe donc bah tout l'engagement il belle je vous ah ben yebisa chou de chou maman choupette bagi yebisa jemima ibele moi loko mo kabino mi balezo asu mikolo ka ya rapidité eko salanga bien naza mwana ba maman nazolo bango ka mingi na matete allez-y faire un tour na boutique Orlène
Hein, donc Orlène Kimasi na matete na quartier Tomba numéro 11F. Donc on a tout dans la rivage kitoko, ba bilamba, ba jet de douche, ba ombia, ba nzungu, ba chemise à mibali, ba ceinture. Donc il y a tout na matete wana chez Orlène Kimasi. Donc boutique Orlène Kimasi. Bokende kuna na pesi mbote na maman Liliane depuis Paris, hein, maman Liliane depuis Paris na France, et puis na pesi mbote na maman Yvette Mbia la japonaise na Londres, mamie Dai depuis l'Anvers, maman Belgique 2. Merci na maman Nelly Moucheni, merci na maman Belgique 4, merci na maman Eve Lusonsu, ma grande sœur, merci na yala di mabi mokona mombe na Paris, Dani Mouyenge l'homme du milieu, boza ebele Bernice Kifaya. Ma belle, Bernice qui fait. Je t'aime beaucoup, ma soeur. Merci. De Djoubek. C'est la famille, ba charge, ba défenseur, ba combattant, ba soldat. Béret rouge de tout le... Par rapport à l'image, par rapport nous avons une émission, en tout cas, nous avons belle, la nabino tout bolinga biso, hein? Babino tout bolinga de Djoubek frappe encore l'homme qui a le monde dédié. Bon voter pena numéro 5. Bon voter numéro 5 parce que Karine Mokonzi candidate na biso tout au pesa makambo ba chinois ba na membre ba tout bolinga ba charge à Karine ba défenseur à Karine to voter pour un artiste biso waza meilleure voix féminine acoustique à danger oui pesi makambo c'est Karine Mokonzi la baron donc na pesi mbote na père spirituel nanga pasteur Alain Ekwa mbote na pasteur Serge et aussi merci na Diacre Patrick Katato, hein? Diacre Patrick Katato, donc tout le monde voilà, merci. Merci beaucoup Pauline Chako, vous votez Karine Mokonzi par rapport à Léa, j'ai triple de moi, j'ai mis ma belle car promesse non au PC. J'ai mis ma belle moi par rapport pour l'élève fort en art de Paris, sur Azoloba, à Temisanga, Souki Amutu, j'ai mis belle voter Karine Mokonzi. Esther Niadou la Sédoise, la maman. Karine Mokonzi Makambu dans Londres par rapport à l'image. Chris Baka Leroy, Nabosa Inote, vient en Kula Jonga, vient en Bob Jonga, Nazolela, de Djoubek Azolelo Mabe, Bob Jonga, Okula Jonga par rapport à l'image. Sideman, Nazolela, Sideman, vient en Sideman, agence SK Service. Fait les hommes la baronne, on a été la game à fumer le coup, ma bana batete là donc. Vous votez pour la Karine Mokonzi, Milor Grâce Mokonzi, vous votez pour la Karine Mokonzi, Lissi Mouzongo Limousine, vous votez pour la Karine Mokonzi, merci beaucoup, batete la tour, Bolinga, beaucoup maintenant, Kema Fumbe, 100% star de Djoubek, frappe encore dans l'abino fort, bana toi Gitambo, tous les maillots, Lato, Makita, tonton, Lato, qui j'ai mambote belé, par rapport à l'image, pesa maramama, pesa melayo, pesa l'orose, l'or, arrête ici, mais ça t'assoit tous et à chacun. Nabela nzamba minu wa sako nzamba toma men tekel parsin Mistral canicule Wakisha orage boucle honorable Zakari Bababaswe les mola boucle sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 c'est JB Kumaluta ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo o toyoka Baloba JB Kumaluta le pétrolier, les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abord la confirmé, nana roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, botonnana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa Victoria et certa. Amen.